ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. La population est tellement pour la scope à barrer jeep. Mambosa la bidon mboka la ti. Asi. Mboka oyo. Mboka oyo. Ozo ndo tira ba. Bito ba chaîne, to azo maloba lo ba te, ka ba papa mikolo nde ba nga ba mona la biso. Papa mikolo, ba papa mona la biso. Manifestation, capitaine ya kamba. Kobanga mutu moko te kosimba libanga te baye totomboli maboko tozokende totomboli maboko tozokende kosimba libanga te kokima pe eloko kozala te les 30 na bango biso tabangele otek pa biso chango taka tokache babo babiso eki fali ndata chango soki tele bite elali biso la nyonso le 30 biso sona mona boka sona biso no kote bangona bango ba abo mama tainde pesa batakashi bazo chango se pairu biso te biso ndenge papa lo bito la mkoyesha to chango se pairu donc ozo kasima te basi la biso le biso te to sala ba des autres parce que c'est bien que tu vas pouvoir et tu dis ça d'abord ma tu n'es baba baye il faut me faire baba ma tu vas pouvoir il y a moi ça les autres te dire baba biso bon monsieur journaliste na ngalo belo ko moko boy on est plateforme la muka les plateforme intellectuelle tu as cachité tu as FCCT ne ba ça des autres bango na bango libala bambanda so pe na libala so pe bambanda to ebité bazo kunda biso to wana tozo telemela o ezali na kati ya constitution ya na biso makambo bango basali biso to moni yango mabe bapesi biso ordre na constitution faut to sala marche o tozo sala eza marche pacifique yango to sengi na kasongo instruire éduquer s'il vous plaît papa éduquer ba policier na yo baza mal instruit baza mal éduqué bazo finga makambo moko salité baza impoli yango to sengi na yo éduquer bango biso to tambola biso malembe ti na cour constitutionnel so to tamboli to tiki mengo na biso to tiki makambo na biso to sengi na kimia nyoso na yango tozo senga tipo ezali awa tipo ozo la tsaro bo filmer wana et là tipo les autres capitaine soit de ça capitaine 059 wana aza mal en soit impoli akoki ko kumba jipité ya bo soko lukier le 23 et ça le roi que nous zo lukayenda kufa biso to changu na uti changu na mona changu na lobi yango na awa wana ko défendre mboka na ngai na za prêt ya ko kufa soko kufa na kufi na na mboka na lumumba kufa po na mboka et ça la ni ba famille ba tikala na première nga mutu boso te akufa pe na famille na mama na akuta daya et bon mo songa na daya zani yango na bisio policier keba
ya Lamuka. Soka ba moni kaka, drapeau Martin Fayulu était mais basa Lamuka, ba policier ba yé, ba yoko panza biso. Ba zo panza biso na champ, mais IDP c'est ça wana, ba panza ba moti. Ba lo ba raté. So ba moni kaka ya Lamuka, ba tie ba soda, chance de komi wana. Bonani, ya wana tu colonel de venir biso na champ. Papa, tu habite ma moso zo e bango. Ba policier na ba type wana, ba zo ko makam. Na capitaine onani mal à l'aise. Yene mutazo panza biso na tongo. Aye lelo, zo tie ba sa biso mal à l'aise aye, a panzi nini drapeau na biso Fayulu. A panzango, ya wana batika biso kimia. Ceux qui balingi, bakene na IDPS, bakene na PPD, mambwa, ya biso la muka, bakota ngote. Etali pe bangote. Etali bangote. La politique. Comme dans ma politique, nous sommes dans la kimia. Batika biso, droit na biso, tu faut qui Martin Fayulu. Pas comme ça, pouvoir un peuple. On a voté Fayulu. Fayulu, il faut la décorer, droit na ngai. L'autre qui n'est pas droit na biso pour na député na biso. Tozo qui n'est tikuna. Nini biso peuple, tu voter ba député. Bon ba kolonga ba député na droit ni. Ngam na voter qui? Ye muta voter qui? Ya wana tozo qui n'est tikuna. Bazo ba biso. Balongo na pe Félix. Lokola balongo ba député o ya biso. Balongo na pe Félix o bango ba chaki. Biso ba député na biso to voter ki bango na Sambula. Félix wana bango ba pese pouvoir. Balongo na pe ye. Batika ba député na biso to batika ba député na biso te. Pour constitutionnel la bango wana. Biso to ba lokene mikolo no so ti ba boma biso. So ki mboko eza ya Kabila, Kabila kuta ki mboka o. Akotika pe mboka o. Mboka o eza ya peuple congolais. Mumba kufela ki mboka o eza ya Kabila te na papa na ye. Eza ya peuple congolais. Donc yeba ba komona ba bazong sa ba député na biso ba voter ki. Ba député bango ba ocha wana peuple yebi bango te. Da ba oza ba député ba corrompre mbongo ne ba ocha. Ba député ba voter ki bango bazol valider bango. So ba lingi mboka o esika te. Bazong sa ba député na biso. Kombo ke kusika. Taki bango ko yebi bango to yebi ke ba obondisela biso mboka pe ba obondisa ba maka. Voilà Dakala. Voilà Dakala. Voilà Dakala. Voilà Dakala. Tozali na bitumba ya Satana. Jango wana toza kobondela. Kwa Yesu anema yokisa Satana soni. Sabe anema ndatindi mbemba mokunzi. Satana ana nani? Satana Kabila na bato na ye molimu ya Satana. Kabila sa longwa quand même. Kabila longwa te. Eza la chilombo eza la Kabila bazala loko. Sambele majo benga na bango. Akobenga bango na mécanisme. Akobenga na bango na mécanisme biloba kaka. Biloba. Asa tindi kelelo. Aula aloba. Akobenga na bango. Komanga te. Ozoka bemba ozaliko selekeni. Bemba zo ya mokonzi. Président de la République. Sabla Sarobaki. Mais président to benga na bango nyo sona. Yazaki candidat comme président de Nizaki Martin. Lone lobaki Bemba. Alobi tamba alobi na yebaki okoti na libuma mama na yote. Okozala musa. Okozala président de la République. Wana yoko sala tribalisme te. Tanyo yebisa ya vérité. Bemba président de la République nzamba Sarobaki. Kala mingi taza koya. Ça va. Ajo kitana mboka na hivi. Comme tu es par rapport à barré à cour constitutionnel. Et là, tu as qui bango que élection et les cas qui bien été. Et la communauté internationale, même union, l'autre là, UN. Bango ba féliciter qui élection baba qui non élection illégale malamu na RDC. Tu as vu ça qui bango que élection illégale malamu té. Tu as vu ça qui bango qu'il y a fraude électorale. Mais bandima qui en côté. Nanga le qui a organisé l'élection bien ba résultat bien yango wana. Tout le monde sait qui bango ba preuve que ceux qui va publier l'élection qui toko ba bandagango province par province. District par district ne boyebi que muto ya gagné ba élection. Maintenant a publié qui soit résultat mbala moko.
informé comité international bayokaki biso te. La France a soutenu makambo na Suisse na Chine pour le lot babimisa ba résultat oyo. Cour constitutionnelle a martelé même sur résultat il y a mesenanga publiaki. Mais le lot to kamwe la même cour constitutionnelle on ndima ba résultat nanga oyo ya ko valider mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo comme état président de la République. Lelo baye ko invalider ba député onanga abimisaki. Mais ce qui va invalider, cela veut dire que c'est la cour Nazali Kolo a trouvé que Mazaki va fautif à remettre la nez dans si quoi bino borokene une personne arrêt à cour inattaquable. Voilà, arrêt balobi à cour inattaquable bakosi. C'est parce que la cour constitutionnelle d'abord c'est le peuple. La cour constitutionnelle là que vous parlez de la cour, c'est le peuple. Le peuple n'est pas dans la cour constitutionnelle. Mais là tout le monde cour constitutionnelle et qu'on invalider ba député. Mais ba député on a cour là qu'on invalider. Ce sont les députés qui mais c'est nanga a validé qui bango. On va qu'on valider. Cour constitutionnelle est d'accord travail. Normalement, il n'y a pas la loi. Parce que si par rapport à la loi, la Cour n'allait pas se prononcer au-delà de 2 mois. Mais la Cour s'est prononcée au-delà de 2 mois. Et de plus, de là, la Cour est combien? 60 jours. 2 mois 60 jours. 2 mois 60 jours. Mais, vous voyez que la RNI va verdir que n'a pas 0 heure. Est-ce que l'administration, la RDC. Alors maintenant, vous, quelle finalité Bolingisco? Finalité, la vision de lobby boy. Ngaï na lobby boy. Comme l'élection, l'élection, on a Cour de reconnaître que les Alaki n'a pas fraude. Salemaki. Nous avons la communauté internationale que les élections soient annulées. Qu'on applique seulement l'accord cadre d'Addis Abeba dans son volet interne. Cet accord nous dit ceci. Aussi longtemps il y a une crise sur le Moyen-Orient. Charge aux nations annulées. Oui, moi je sais ça. Parce que l'accord de signé qui est 2013, avril 2013, accord Addis Abeba, Oyo Kabila anomaki mwana mboka François Mwamba. Vous voyez bien non? Oyo de même Félix Tshisekedi tout nommé moto mosusu par rapport à l'accord Addis Abeba. Yango na biso bino boy. La communauté internationale, si réellement vous prêtez attention sur le problème de l'RDC, si vous n'avez pas aux la base juridique était, ceux qui comme communauté internationale vous n'avez pas une base juridique, moi je vous donne cette base juridique de s'appuyer sur l'accord d'Addis Abeba. Et dans cet accord, cela veut dire quoi? La communauté internationale prendra en charge le pays, il va mettre les nouveaux animateurs sur les institutions. C'est ça un peu le problème. Quand on annule, les parlements tombent aussi. Oui, les tout tombent. La loi le même parlement. Vous avez le parlement qu'on a. Parlement FCC. On a parlement. Parlement il faut que quoi ya. Natilombo quoi surtout quoi to bandela nyoso à 0. Mais la cour constitutionnelle Zalikolo quand même est tranchée. Non, sur le cour constitutionnelle Zalikolo, on n'a pas ça cour corruptionnelle. On a corrigé Mouké. Cour corruptionnelle. Cour corruptionnelle. Cour corruptionnelle. Donc vous avez attendre qu'on ait voté référendum. C'est à partir du référendum né cour wana. Biso to voter pour la sa cour constitutionnelle. Mais Kabila, Natilombo, ba assassiner démocratie. Na place ya cour constitutionnelle, ba remplacer on la cour corruptionnelle. Ni on biso to lobby. Tout ça na pas ça ko ya biloko wana soudé. Pour tout le monde ndenge mboka ça ko kende na KO. Biloko wana tout faut ekweya. Biloko wana tout faut ekufa. To bandela nyonso à 0. Et quoi na mécanisme nini? Papa. Tozali la majorité populaire. Biso peuple to kotambola, le peuple gagne toujours. Paix à son âme, aussi Timanga. Biso to tikali to bundaka na ye ya kenda biso to traiter. To vivre makambo na ba régime passé solution so. Ba régime passé la ki boete. Moni, maman on dit bobosana. Kabila la ki na temps. Kabila a coûté le peuple to zalaka moto kei to zongi. Te, Tshilombo écoute mutula sa lamuki. Na minute mondo sa mona 200 tourner Kabila entre Tshilombo na président Martin Fayulu na gagnaki so te Fayulu na gagnaki. Président de la République Fayulu Tshilombo te. Alias Tshiko Kolo Tshisekedi azali produit ya Tshisekedi. Kabila Momo Reza français. Voilà. PPRD a salaki marche, basali batumi ba moto ba TDPS, basaki la police saki ba le hotel et kani ba moté. En plus on a dunia ça va bosser la police saki le hotel, la police ça ya biso moko ya PPRD ya Chinarambo Joseph Kabila. Ndesu ko tolo ba boye. Na changu, commandant Malale na ni connaît bienvenue.
bantu oyo bakangi bana ntiango bakangi nzela baboyi sikoyo bana ntiango baya marche sikoyo mboka oyo totambola ndenge wana tolandeli na palais du peuple bato ya peuple de bayemaki mbo nini Kabila Félix aza joueur Kabila aza arbitre armée eza ya Kabila moyen ye asala eloko eza te yango tolobi boye soki la polisi ndenge bandeko ya PPRD wana bandeko ya PPRD babi ke Félix aza joueur Kabila aza arbitre armée eza ya Kabila oyo omeka amona yango mpe la polisi kasonga tini basoda wana tilolo bokoconfirme ke mwana mboka Félix aza président protocolaire aza compacteur dans un président protocolaire. Ngam na lobiang. Aza protocolaire. Alors ça là, à toi assumer ba faire courante. Expédier ba faire courante. Il y a un moment François Ngomo ça na imoko na CGPPD na telemi. Na otala pandake ba tu ya IDPS na ba tu PPD. Mutu moko ya PPD alobi ke pandake bango bazali partisane ko kufate Félix to ba bengisaka na kingakati. Président a ebisé ke yo tozo chaoren pas gouverner yo rené na na présidence tikele biso ba primature ba ministère nyons tout soto ekolonga wana pe pandake chaleur azoloba ba luka muto ba kobenga na pouvoir oyo ba koza coup circuit chaleur azana na mboka oyo chaleur c'est qui ezali na zoba mo atanga te fazer kutu ene individu mo ba lokote ana sendwe akoma otambo wana arme azane na mboka oyo eloko il est l'état de droit azotamaka na arme silelo eloko ena acceptant des droits exact pour tozomona ke état de droit la kisi bandeko na biso bandeko na lobi état de droit la kisi pekisa mel sans marché état de droit la kisi UDPS abundaka na PPRD état de droit la kisi ba invalider ba député élu état de droit la kisi batu ba kamata ba juge cour constitutionnel ba benga ba député na butu na 3 heures yaka na mbongo lokiti to ko invalider ya on état de droit vous en avez preuve Christian Vuanga ba benga ki na 3 heures et pas greffier à cour constitutionnelle le bas monsieur na loba yondo yebinga na yebike je montre monsieur zalo lobi na tuni on a pas sur réponse bien que to kende na bango ti na suka c'est que to kolemba te quel délai papa to kolemba kabila to banda marché banda mulani bona to tire kabila kende to marché pendant combien de temps to marché belé suka kei si le mpe to kena e ti na suka atela nini 5 ans ah yo mo 5 ans même ke yo mo non ba cher musela afin que ça 5 ans 6 mois sans gouvernement de la raison c'est que bloc bon continuer 5 ans pardon de l'ingénieur sur Kamwana Chilombo charge l'équipe a déposé a cocaté pardon a déposé mais il se croit président élu quand même et il se croit aussi président élu heureusement le se croit heureusement le se croit il ne fait pas le bas qu'on dit que beaucoup le baguette bango union des démons sans progrès social. Union des démons sans progrès social. Non, bah toi là, bah tu m'as quel pendant 37 ans. Biso, baïera. Yango. Tu au moins tu siko marche. Bah ça là, bah ça les films. Tout ça marche jusqu'à là sur hôtel place wana. Bah ça les biso dit par la police. Tout est calme, tout est on a drapeau na biso ba boto laki. Fallait que tu boto la drapeau na biso. Likamoni ni balobi marche na biso ça autorisé. Tuni. Constitution à prévoir autorisation ou bien information. Mais c'est information qu'il faut marcher les loups. Mais est-ce que l'État a autorisé qu'il y a vous informer État des droits, tu peux informer Bino que papa mon colocal biso to marché. Yo biso to personne information, ils ont pas disposition là. Mais yo comme que non, l'informer il faut autoriser marché papa comme une. Na avec papa tu sais que tu demandes qu'on marcher sans autorisation, tu demandes qu'on marcher dans information. Y a-t-il envoyé bien où? Tu envoyé bien où? De marcher sans autorisation, avec information. Mais n'invite les locaux vos autorités, tu peux marcher, tu peux disperser Bino. Comment il m'a cambo pour un truc? Moi, je suis un mon état de droit. Le gars, il faut que on a côté. Tu vas marcher. Faut bien taper ma sassi. Comment il peut se la bisoper? Tu ne peux pas taper ma sassi. Il y a bête qui joue. Eh, mais c'est bandit déjà. Eh, bandit. Maintenant, nous montons le son qui est en seul côté. Kabila bis.
Chilombo, Kabila bis. Parlement de voix IDPS, bon moi ma télé moi. Baba nana kuna Baba nini? Oto patlatele mananga moi, patlatele ma ah. Elle est dans ça. Toko tabiso tu na cage. Elle est dans ça. Voilà boloko. Oba tamoto ba télé. Toko ta na cage, la prison. Double totalité. Il dépasse le Canadien à Parlement. À chaque fois, capitaine, nous sommes à MS à Kabongo. À Kabongo. À chaque fois, manifestation à LSE. Encore les alliés. C'est tout capitaine, encore les alliés. Oui, bien sûr qu'on vend comme encore les alliés. Dans un match hier, pas que hier, FCC a marché qui a 5 autorisations pénales. Et nos combattants, il y a eu des personnes qui ont marché avec 5 autorisations pénales. Donc, Bino va invalider Bino. Pour d'abord marcher, il faut 5 autorisations. Nous disons non à la dictature. Et Kabila, à quelqu'un qui lui collabore à comportement au Soukanango, tu sais qu'il y a réservé quelques jours. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Tobani Lelo, dimanche, Togoyama Somi Amboka, Abundaka Nako Istanbul. Le 23. Bemba, Azoya, les 30, fini la libération du pays. Les 30, au moni Basimbe Siko Basimba Kate, Togolaki Sabango Toba Fourmi, mais dimanche, il y a 23 papa Bemba Zoya. Yokanjemo, Koi Koi, Bemba Koi Mobale, 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 Koi Mobala Zoya. Tozo Kela Bango Tina Soupa. Photo comme ça, Tina Soupa.
suis prêt de mourir. Aujourd'hui, les étudiants, à la face du monde, je suis l'étudiant de l'Inikin. On a pris tous mes biens, je suis le coordonnateur des jeunesses. Le collège des étudiants. Réseau à qui vous m'écoutez. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.